Bonjour, vraiment Bandeko Oyoboza Kolanda Biso à ce net moment. Tu peux si bien mbote belé encore. Je crois que je suis encore avec Freddy Chikeva Maniema. Naye Awatozo Lobela conception na bisoté Tobi Mouké. Tolingi to Lobela moi likamoko ezali eza pasi na motema. Vraiment merci à vous de bateau nous sommes besoin d'andaka biso na lobaki à chaque fois to banda ko décevoir binoté si il y a quelque chose à dire to banda ko hésiter to bandoleka pona to lobela kabino pona to informa kabino. Merci Bongo na Washington, grand pays. Merci Alvaro Mwanza. Merci encore na Papi Leroy. Merci Bozaï Belé Lik Makanaki. Merci. Fodi Chikeva. Déjà Vana Banda, on a déjà bonjour, ça va? Bonjour Papi Gen. Je crois na Yambio vite fait Ezakaka moi likamwa muke oyo Makambezo Salama Mikolo yo actuellement de Tosono Makambezo Salama déjà en Afrique. Ozo mona ndenge nini na avant aux achers oyo bazako teka bandeko na biso, c'est-à-dire bakomisi batu bakomi ko teka batu aux enchères. Ozo mona ndenge. Vraiment ezali événement moko triste pour l'Afrique continent na biso papi. Eza vraiment même mot tristesse ezo kokanate na makambo tozomona na mboka na biso pe tozomona en général na Afrique eza leloté bateka mutu tomoni bazu noir bache ba chaîne basalango era ba tipo basalango même na transatlantique tango bazo joie bakoko na biso ba memi bango na banti lelo ba memi bango na ba Amérique ba memi bango partout dans le monde lelo ba noir bazali ba mema biso na ba chaîne ba kata biso ba maboko ba makambo oto mona lelo. Donc les choses se répètent. Mais ils ont se répété pour l'année. Ils ont se répété parce que l'homme noir est toujours négrophobe. Ils ont la phobie. Ils ont la phobie. Ils ont la phobie. Ils ont la mérité un problème. Sachant que notre continent Afrique est un continent meilleur, ils ont la communion sur Malamu. O biso to ko vanda munele o biso to zoya pana ye abanda ko ya pana biso to pesa ke ngunda biso to pesa ke carte à séjour. Donc tozo mona moi dernièrement na zaki na Grèce na kena ko mona ndenge bande ko na so ba noir ba yaka na ndenge ba dindaka na ba mai wana. Aujourd'hui, il y a des Congolais au bakufaki ensemble baki na bateau ozoye ba mwana monsi moko ya théâtre bo Joël. Basaki na dingi wana bakika mi balé babika yena camerounaise. Mais tous les noirs au basaki kuna bakufa. Parce que mutu mwinda solo na Afrique pour aller en Europe sachant qu'il y a paradis, azoa ko luka vie, azoa ko so espoir pour na mboka na azu yangote parce que nos dirigeants basali musala malongate. Mais ngana rolobango faut des arabes pour na dirigeants na bisoté. Faut des général biso na ba dirigeants na biso. Parce que nous avons un problème, tous on a un problème il y a négrophobie. Donc tous on a un problème il y a maladie moko il y a complexe d'infériorité. On se sent pas être capable ya robongisa mboka na biso. On se sent pas être capable ya ko installer démocratie à manière na biso. On se sent pas capable ya ko zana gouvernance moko ya modèle na biso. Raison pour laquelle tu as toujours au monde homme politique union sur l'Afrique, na roya na Belgique, na roya na France, na roya na États-Unis, ba ko la Kabila, na roya pa na bango po ba ko bongisa mboka na biso, to roya pa na bango po ba def sa mboka to kende ko tonga. Or, ceux qui biso besoin nourrir Europe. Ceux qui c'est la RDC, mute tonga Belgique. Ceux qui c'est la RDC, mute tonga ba mboka o ebele, ezo pesa courant na ba mboka ebele. Alors comment biso to ya pas bateau au coup de biso to sali bango bazar. Il y a un problème toi en haut. Alors à cet effet, il y a maintenant pour tout se arranger la solution oyoyo, il faut tout partir dans l'eau balobi à éveil à conscience. Il faut d'abord commencer à éradiquer ce virus. Il y a un complexe d'infériorité to zanango. Pour tout au moins qu'on a responsabilité, il y a okamba mboka na biso. Il y a un moni nous avons mis en place un mouvement
d'éveil de conscience pour préparer retour na biso na mboka na biso oto benyango le Benakongo. C'est un mouvement d'éveil de conscience, un mouvement pour préparer retour na biso, un mouvement il y a révolution culturelle pour permettre à biso to comme adulte to comprendre que nous-mêmes nous pouvons prendre en charge destin na biso. Donc Benakongo, donc les enfants du Congo. Congo non avec C mais Congo avec K. Pourquoi? Parce que le mot Congo avec K, tout le monde a mutu na biso zanga ya bata Bandundu, to ya ba Congo ya Brazzaville, to ya royaume Congo non. Le Congo avec K est lié à une spiritualité, est lié à la tradition par rapport à léopard. Et l'espace Congo n'est pas seulement à la région des Grands Lacs, au monde le royaume Congo, l'espace Congo c'est au-delà. C'est là où se trouvent tous les peuples, au monde à Bango, même dans l'Égypte antique, les pharaons haïs, tous les pharaons de l'Égypte antique portaient pour ce léopard. Et ça peut mater même notre cardinal, il y a les Moses et les Ngo. Et le Ngo c'est le léopard, le Moses c'est ça Moïse, le fils du léopard. C'est quoi vision il y a Benakongo ezanini. Bon, vision Benakongo. Expliquer Benakongo Rwanda ça la nini tout. La vision Benakongo c'est quoi? Il y a la première des choses c'est l'éveil de conscience. Réveil nabiso, to comprendre que nous-mêmes nous pouvons prendre des destin nabiso dans ma boucle. Et dans ce éveil de conscience, nous avons ce que nous appelons aujourd'hui la révolution culturelle. Et ça pas battre le Lingala. Et ça pas battre le Swahili. Nous devons d'abord nous-mêmes s'identifier, nous sommes qui? Touti wapi to kende wapi. Na kati ya Benakongo, nous allons préparer notre retour. Et on trouve ça étrange, un Libanais vient chez nous, à comme un Mbongo, mais un Congolais qui vit au Congo a un Mbongo. Alors le Congo pour aller en France, pour aller au Lukambo. Sachant que Namboka nae, mutumso akekuna. Moi quand j'étais au Mali, na mona monsieur Diallo. À tout Nibiso abi, oh, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici au Mali? Moi d'ailleurs, Talandako il y a 2 étages, je l'ai construit dans mon avion. Dans un son à Soukuna pour que nous reçoit. Abi rentrez chez vous, vous avez tout panabino. Vous avez tout chez vous. Yangotina Benakongo. Nous allons maintenant consommer tout congolais. Même à partir à Poto, un Congolais, il faut que nous sommes dans un magasin congolais. Je trouve ça étrange, un Congolais qui ne soit pas chinois, sachant que dans ma tanga il y a Congolais, au monde chinois. Je trouve ça étrange, un Congolais, chez moi mes enfants ne parlent pas lingala, je ne vais pas lingala. Mais aux autres, comme finga yomoko, parce que lingala c'est ta langue maternelle. Français c'est abattu mususu. Nous avons maintenant appelé cette diversité de langues à qui zo baté pour le lingala, le swahili, le français, le gabonais, peu importe. Et c'est ça la mosaïque, il y a richesse, il y a un zambé, pourtant il y a un langue. Il y a un Benakongo. Donc préparer notre retour. Pour se poser la question, et dans le Benakongo, tout le monde a apporté intelligence. Comment nous pouvons créer Moussala na Congo? Et si on réfléchit na Congo, on peut créer Moussala même na Bilanga. Parce que le Congo, ils ont terre, 42%, il y a terre arabe. Où tu passer dans l'industrialisation agricole. C'est pour cela que chaque Congolais va contribuer, va apporter 1 euro naïe. Auto industrialiser agricole nabiso, pêche, élevage nabiso, et produit moussala. Donc dans les Benakongo, nous allons créer même moussala dans Marambetali transport. Dans Marambetali santé, on trouve ça bizarre dans un pays comme le Congo. Bana mususu bakola rakuna sali 3 ans bana botoma na mama yemo bakanga mama na mama yemo pour $20. Mona mwana sali 3 ans dans l'hôpital kuna abimaraté. On trouve ça bizarre parce que mususu bazokufa na Congo pour nos valises les alités de lui prendre des alités. Et dans le Benakongo, on va faire tout cela. Siko yo pona mutu c'est-à-dire ceux qui mutalingi à rejoindre bino na Benakongo il faut ça. OK. Il y a Nakata Benakongo, il y a un secrétaire général nango, on peut son numéro naé. On peut son numéro naé, ceux batu balingi ba bengié, ba contacter, on peut savoir plus de détails comment mouvement Benakongo ils allaient organiser. Moi aussi membre Nakata mouvement wana, mais ils ont hiérarchisé nango, ils ont la secrétaire nango. Donc les Benakongo ils ont touché ka ba Congolais RDCT, ils ont touché ba Gabonais, ba Camerounais, ba Brazzaville, ba Angolais, pour la mutu nyonso.
Ils ont touché même les Jamaïcains. Là maintenant je te parle, le Benacong a été contacté par les Jamaïcains, les Kibé noirs au Bazan à Londres. Le Benacong a été contacté même dans la bande de connexion noirs au Brésil, Nanti. Ok, puis ça contact. Donc contact des amis 07 87 11 55 20. De quoi comment on a étonné donc ce beau benguier à Sabino comment les choses ça se passe 07 87 11 55 20 0033 faut que indicatif na bateau baza à l'étranger 0033 7 87 11 55 20 yango na Benakongo ezaka pour la RDCT mais pour la noir pour ba noir bazo teka bango besoin bato ba s'intégrer ba s'intégrer na cadre éveil à conscience biso so ba noir to zonga même malien aya to zonga na mboka na biso pour ba noir ba kangi ba chaîne net moko ba tekiye na vente aux enchères ba tekiye donc 340 €. 340 € ba teki mutu mwindo. Vous imaginez bateki yo 340 €. Yo pe mutu mwindo vanino na poto. Obinonga makamba Afrique etalinga ete moi kufa kuputu. 340 € bateki ndeko na yo. Va aux enchères pas famille italienne moko ba ko teka ndeko na yo 340 €. To zonga na biso. Notre continent a tout pour na biso. Notre continent a tout. Pour Nabiso. Na Benakongo, on fait appel même à tous nos politiciens, que ce soit les Sénégalais partout. On a besoin de éveil à conscience. Na Benakongo, on a besoin même des militaires, tout, que le continent nous appartient. Ça m'a belé Nabiso. Mais ceux qui sont sangandés, Moussapimo, et l'ongité, tant que ça, on va arriver à la solution à Mboka Nabiso. Il y a un continent Nabiso, Ezo, voilà. Merci, je crois que le message est passé. Et le message c'était juste pour actuellement en Libye et pour expliquer pourquoi Benakongo donc beau s'intégrer, beau benga numéro je crois Benakongo a besoin de yo, a besoin de biso nyonso parce que les mouvement oyo et salami et salama pour na biso. Ko hésiter vraiment yaka na yo c'est pour tout le monde en fait hein, c'est pour tout le monde yaka comme on n'a pas cité Rosala vraiment bien accueilli bako yambayo bien et puis ba idée na Rosala kanango okuta batu bazana ba idée wana on va essayer de développer donc nous allons essayer de développer parce que bisonyo tout ozolinga to kota place moko poto yeba makambo nini o eza na kati ya Benakongo donc nde bazo ba consommons congolais makambo eza ebele consommons africain donc makambo eza ebele restez connectés dans tout le Belongo baksa et ngana bakselo ko na Benakongo nous aurons le futur université africain ndenge ba Cheikh Anta Diop ba lobaki oyo photo yeko la pe makamuna biso je trouve ça drôle na Congo yeko les États-Unis au commandant des États-Unis mais yeko déjà États-Unis soko comprendre te batio 0/20 dans na Benakongo to yeko la mboka na biso tout le monde doit comprendre son mboka na ye ba langue na ye donc il y aura un institut eux koza na kati ya Benakongo ba Rwanda kutu pona mutema ba ça un institut da villa pour ba yeko la biso dans na Benakongo tout le monde il y aura un institut eux ko former ba futur cadre ya ba mboka na biso ba futur même ba kambia ba église ya ba mboka na biso parce que l'église fait partie na ba outil important ya conduite ya ba nation tant ba faye ezali na ba clergé na bato bazo kambegi c'est toute une nation c'est tous les continents ils en a dérive nango alors na Benakongo il y aura ces réveils jusqu'à ce niveau là voilà ce qu'on a en mituna n'hésitez pas numéro ba pesiwana benga numéro wana je crois qu'on doit vraiment la réponse et puis ceux qui vous allez intéresser au bengi numéro wana après je crois bako yambayo et puis bako expliquer yo vraiment à long et à large démarche à Benakongo. Bon, tokomi na souka pona lelo ezalaki juste un petit message pour ce qui se passe actuellement à Libye et voilà tozab africain ceux qui te moli kambo il faut te loba alors Benakongo est là c'est pour tout le monde merci. Siton ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi siton ya papi exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza
pas vieux Sims toko gaz na gaz à live non voyez là non dans la ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gain tout le bébé donc Papi Gain au Paris pour ça ma son la ville à Lyon Antoine exotique à ville à Lyon mais il y a bébé dans gaz na la poya ici comme donc c'est que ma va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à live na terrain quoi et surtout qu'il y a vie na biso o vie na biso ça na mboka na mboka so ko simba ko so ko lekita wa tete ko mona lite c'est moi qui ça fait lumière de Lyon Antoine na biso na kata Lyon donc so leki ya wa tete donc ça veut dire o yaki na Lyon te ben again Blaze Fashion le mot évidemment ya la biso yango nde makambo ayaka tout le temps tolaka po eloko oyo oyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi de biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko to alango besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a poder comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyo kindenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali ngamona utaki na ba marchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso na biso, en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba musala, kozala sérieux na musala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya biso na biso. Ngai wana mingi oloba te, nazali kozela bino oya musala liboso nzambe asunga bino.